Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bokoto, bonjour. Bonjour la grande famille des mamas BBC. Bonjour Nabino, bonsoir. Et si que les hommes libino partout dans le monde, j'espère que non, vous allez bien. Bon dimanche. Voilà. Bon dimanche, Nabino Nyonso. Bon dimanche. Les autres, vous allez 31. Botama et Lamu. Nabadeko Nyonso, Oyo, Botama qui lelo le 31. Voilà. Oba clôturer mois ya août, il y a 2025. Oyo ekozonga kali susu te. Alors, joyeux anniversaire Nabino. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nzambe nanga kanisi la bino et à continuer toujours na ko bakisi la bino mikolo yase. Voilà. Beaucoup tato solo là, lobi na zonga quitté hier, c'était le samedi, vraiment, j'étais vraiment occupé. Or, il fallait na travailler vu que nos matières en désordre. Et voilà. Mais week-end, bino mo bobe ndaka bilili week-end des amakambo ebele tamsu bapaya, tamsu bimaki et tout. Voilà. Beaucoup tato solo là, écoufélité parce que les lopé touzawana to kiko travailler kaka. Voilà. Parfois, la famille aussi, il faut toujours que bapaya baye oroboya bapaya te. Il fallait comme en place mon roboye comme YouTube ici la raté ils ont le monde mon roboye oyo et code ça rappelle bato na distraction. Voilà. Tout jali. Fula babota mu comprena. Fula babota mu comprena. Fula babota mu comprena. Fula bon andito fula bango ba obi makaka. Je crois bomoni titre nanga bomoni photo ya miniature nanga. La sagesse là, c'est quelque chose hein. L'intelligence là, c'est quelque chose hein. C'est-à-dire que non dit toujours fou là-bas dès que je vous dis vrai, bazo continuer kana obima. Butu nanga nini. Je crois bomoni titre bomoni photo ya miniature. Mama Kolutu soit disant Mama Kolutu nani via abimi. Naoche la bidon moi extrait à mouke oyo, bomona elongi ya sila, et vous allez vite comprendre, mes missions nanga ba oba olande langa mikolo nyonso, bopé sanga raison. Sila, elle souffrait intérieurement, asa lati soni, mais erreur nae ezanini. Erreur na eza keno au monde na moment oyo eza moment o nzamba eko interpeller yo ndeko mwasi utambola ki mabe na succès na yo ou encore uzotambola mabe na succès na yo succès eza oyo e banda toujours kako succès eza succès moko succès ezelo moko ya bien keno ba finga yo me ba kutona eloko wana te ba nuire yo poka ka ya jalousie wana eza bien mais oyo tozoya toya ko nuire vida yote, toya ko finga yote, mais toya ko faire voir ce qu'en réalité il y a nengo bandaki, na nengo zo ki nena ko chité. Ezaki jalousie ou encore ezapé jalousie. Ezaki peut-être le quoi ba biso parmi bato ba koloba keno, moko tanga tato yaka keno, azana e famille libota, na pesa ka conseil. Parce que ngai na yebi déjà keno, si la akushité mabe, atterrissage na yoza mabe. Yaya, omoni soni mususu, o yomoko, o milatisi soni, isa bien teza ma be makasi. O wana pe kutota nzambe po na olongo lango isa problème. Lobo sa ba sacrifice, ko ba sacrifice wana. Est-ce que yebi combien de personnes à moment wana po yotango komi o latisi ko soni. Moment ozaki na succès, moment ozaki yonde yo. Ou yebi makambu combien ou peut-être que non, au baby ça qui est belé au nzamba sepela ki nangote.
Yangwana dans la vie, tous à la réserve. Ya kolinga ko sala mabe. Tous à la réserve. Ya kolinga ko demeurer kakana mabe. Parce que ça a di fouti nango. Ya succès. Ba ko finga yo lokola télé sinenga bima ko ya ko finga belle vie. Télé sa ya ko finga belle vie eza jalousie. Po eza ne loko tokoloba te oyo télé si à part jalousie, a finga belle vie nanini. Parce que tout ce que y a finga belle vie, ezanango ya solote. Ezanango lokuta ayaka po anuire. Yango boki na uchi koloba na bike non, au moins tous ana succès, bat bazwa ko finga ba ya ko nuire yo po na jalousie mutema mabe. Yango bomona ke loko ya bongo mutu ango obino bolingele boule na ndenge ya mabe na jalousie na mutema keto bomona ka ke non la personne na biloko nyonso bino bozoloba makaneli na bino nyonso soki aza na kati ya ba bêtises bino boloba te ya bomona évolution na ye. C'est ce qu'on est en train de voir chez Bellevie. Nga ermoko na ote ya na bino eza kaka te ke non makambo ezoleke pa ba voisin ba ndeko tanga na yo to bendama to zwa mayele na ba makambo susu dans la vie parce que ceux qui n'engagent pas komona sur les réseaux sociaux n'engagent pas mona ka pardon. Bayaka ko finga Bellevie. Bayaka ko kitisa Bellevie. Ndenge bayaka po ba baby sele musala. Yaya. Ceux qui ezaki ke no Bellevie atambola kana likolo mabe. Bandiko na zuina no fanatisme na chango mupanzi. J'interpelle quelqu'un. Na interpeller mutu. Na interpeller mutu. O balobaka ke no la justice de Dieu ezalaka. Justice en Zambie zalaka. La justice de Dieu est dedans. Yango to mona. Et puis na opesa bino exemple. Botala, bocha Bellevie wana, bocha sila wana. Si la finga m'a raté sur les réseaux sociaux, nga la finga asila te. Nga na yaka nanga ko interpeller, na yaka nanga ko telemela na yaka penza ko zwa maye de nena zongise penza boye mais malheureusement ce qu'on a bateau yo nombre ya bateau combien oh baza sur les réseaux sociaux oh ba finga ka Bellevie ba finga Bellevie ba finga famille ne ba finga mobali ne ba kende na musa ba kita ba dénigrer na level nuance. Est-ce que vous pouvez comprendre à tapo na minute muke na moment o tozo tala na moment oyo nani makambo ezo leka na Bella production ou encore na Bellevie télévision. Est-ce que vous pouvez comprendre? Nga elekilanga. Tango elekilanga na conclure kaya koloba ke non, oui, dans la vie koza na mutema keto te. Dans la vie kolinga ko jalouser mututé. Dans la vie kolinga ko nuire vie à mututé parce que jalousie wana keto wana omoni muninga zoke na évolution. Omoni déjà mutu o ya zana étoile mais ozo ko nuire ngo. Bandiko za musala pamba. Parce que nzamba kotala o yozo ya ko nuire te, o yozo ya ko finga te, nzamba kotala mutema na yo wana ya mabete ndengo ozo yina mutu. Nzamba kotala ngote. Par contre nzamba kotala siko mutu wana o bino bozo ko finga, mutu wana bozo ko jalouser, mutu wana bozo ko linga ko nuire, mutu wana bolingo bebisa musala na ye. Autambola nini? Est-ce que autambola na droiture? Est-ce que autambola na crainte nanga? OK, autambola na crainte nanga. Malgré ça mutu azana ba défaut na ye. Nzamba zanzambe oya réfléchissaka loko abiso te. Nzamba koki ko sala na posa biso bato mokili te. Yaya je vous assure les lotos à dimanche le 31. Ce qui botali musala Bellevie. Biso nyoso to simba mutu. Bellevie azo epate biso du jour au jour. Na musala na ye. Ngana olingaka ko faire voir mokili. Yaya, ce qui est inaraba, en tout cas dans les verbes, aux hommes évolution, aux hommes à Zamayel, aux hommes qui est bien. Yaya, don't waste your time. Qu'on perde de temps à côté à Koinaka Moutou dans les vins. Parce qu'on va retomber dans l'eau. On va retomber dans l'eau. Dans la lélo si là. Si la weleli qui gloire, si la weleli qui tia qui bokons, si la weleli tout. Tokende wapi na si la lelo. Mota la vidéo onazocha, na senga bino, bota la kake elongia si la. C'est ce que moi je vous demande. Bota la elongia si la, ne na o décortiquer ango a de beaucoup comprendre onazoluba.
que la dame, elle souffre. Ce qu'on a un moment oyo, et un moment te ayo ko sa sous matalana moyo, matalana olo bakeno naza, mais na kachozo kufa. Yaya, oya ko piquer crise AVC. Ressaisis-toi, reviens sur terre. Bongi sa place sur ses bébés. Ma bezo kende, ma beza. Na oche la bino vidéo, et l'on enseigne à bino, bota la juste elongia si là. Yaba bonbon na problème yaba bonbon. Yaba bonbon na problème yaba bonbon. Quel que soit nini, beaucoup dans la chambre, beaucoup de choses. Quel que soit le problème. La famille, vous remarquez le qu'on a moni et pas si là. Elle a aussi perdu la tête. Yako tikape via aloba. Oya lobi wana. Et puis, via lobi. Naza na problème na ba bombo. Quel que soit nini, beaucoup dans la chambre, beaucoup ne solo là. C'est-à-dire que non, ko fula auto fula, ba o maîtriser les kambuninga, ba zo koka ko maîtriser les kambuango tena ya ba bombo ango ba o kokati. Et les messages oyo via ekoluba. Naza na problème na ba bombo, mais laissez-moi vous informer na nuke non, na minute oyo, c'est pas les bonbons de ba ki na les kambu na réseaux sociaux. Pardon, bolingi bo échapper nini. Bomoni ndenge abangi ba oyo abimaki pona koya ko finga peut-être. Eh Seigneur, qu'est-ce qui va pas? Can I have water please? Can I have water please? Glass of water. Ya bolimbisa la grande famille. Voilà. A dévier. Naza na problème ya ba bombo. Quel que soit nini boko ta na chambre. Est-ce que ba bombo ba memaki likambo sur les réseaux sociaux? Bombo ba memaki likambo sur les réseaux sociaux. Bato ba memaki likambo sur les réseaux sociaux, ce sont vos chronifuati. Bomoni elongia sila, mama via ye oyo. Ya koloba ke alembi, alati soni, bana o bayoki siye soni. Mais non, bana bayoki soni te. Via, yaya, oa mukolo, omoni likambo, eloko no senga yo. Senga sagesse. Ce qui, si la copie ça yo peut-être, espace. Parce que na moni déjà ticket là que espace tango azolo bakeno, naza na problème ya ba bombo. Asimio mama via ye oyo, lance les messages, bano balembi singa. Mais non. Bato basambu ici, eza bana wana te. Na minute oyo pour réseaux sociaux ningana na likambo ya ba bombo. Bato o basambu ici likambo ya sur les réseaux sociaux. Ce sont vos chronifuati. Banga bango. Parce que ba bombo ngota ngozolo bakeno naza na problème na ba bombo mais bovanda na se bo solo la tango yeba keno na omi albima na mobali ya makolo brancard. Si bo solo la na bango. Bolobi keno bo tia na se e bima libanda te e basala kiango. Basalela kiango. Bomona keno bo koka ko maîtriser likambo te. Bomoni buzoba. Ceux qui bobandi makambo na bino na niveau moko mabe, c'est ça les retombées. Mayele kozali susu bino te kane bobande ki sa mayele, bo suka nango pe sa mayele. Comment est-ce que bolingi bo échapper ba chronifuati mutu ba ki na likambo sur les réseaux sociaux? Ce sont pas les soi-disant les bonbons na bino wana, ba bulawa yo na bino. Et à la logique, ce que tu as à la sincère, via, il fallait faire peut-être la part des choses P. Nandenga mabete, na osunga binonde dans conseil. Likambosse sur les réseaux sociaux. Level OSC commune sur les réseaux sociaux. Eza yo tsusu oya ko bimate oloba. Pourtant moye ko loba keno nazana likambo nazana problème de na ba bombo. Dans un premier temps, vous nous confirmez à Kibulawa yo na bango. Télé c'est abimaki. Télé, c'est lorsqu'elle a ça qui sorti dans une sortie médiatique, aya qui a lancé un message fort. Il y a regret, il y a ba chronifuati. O e salinini et zo e baluke lié. Télé, c'est qui côté les là parce que ce sont vos chroniqueurs ne ba bibisa qui makamba ba bonbon na bino. Si ko vient à part nae
Au lieu de reconnaître que nos likambo bimi na réseaux sociaux, ce sont des chroniqueurs via abangi ba chroniqueur abi na zane na problème na ba bombo ba sali loko mokote idéologie bo pesa bango ya koloba keno bo tia na se malgré o ya bima na mobali na yo bo tia na se po sopate libanda siko via yo ko ya ko bimolo ba keno na za likambo na ba bombo ne otali elongi ya sila moi personnellement na kotala elongi ya sila na oki ko décortiquer ngo il y a pas sur Oyazoyoka. Il y a Sony Oyasalati. Et tout ce qu'elle est en train de faire là, Yamba Batou, Yaya, elle souffre intérieurement. Conscience naïe, ils ont reproché l'eau. Sony. Atiki vit à Aloba. Alobe la babombo. En plein air, bongo. Est-ce que babombo, on dit babema qui dit campo? Est-ce que si la ningazana osa ignoré, osa ignorante ya koloba keno banana batambola kamabe, mais so ebi ba vina bango. O ebi ba vina bango. Bota la ndenge mabe na bino place ezo faire chiter se bino. Vi alinga komi monisa keno elle c'est une femme sage. Baza pe ba yaya moko boye lokwa pe ka ba telesi ake nango na loyenge ake nango na personnalité te ya keno ya mwasi ya artiste comédienne moko ya kala ake nango na système ya keno toza dekan boyo kisibiso soni bana kutu ya bato bayo kisibido soni te po bino boyebi ba vie na bango baza babula wayo boyebi ba vie na bango na protéger dans bango awawa. Bango ne ba memera ki biso likambo sur les réseaux sociaux te. Ceux qui bozo banga ko titoyer ou encore koya ko citer que non ce sont vos chroniqueuses ne ba memaki na makambo ba yaki na makambo sur les réseaux sociaux. Mais à quoi bon? Bo bando ça là-bas, ba sortie médiatique ba filmer bino bo lancer message. Non. Boye bande ba bongisaka a huis clos te. Boye ba ate. Pourtant, yo bimi o ekoloba keno nazana problème de na ba bombo automatiquement boza na regret ya kindumba na bango elekindelo boza na regret ya kibulawa yo na bango elekindelo boza na regret ya koloba keno comment est-ce que bano baza pembeni ya sila non yaya semence Mama via ye oyo. Et ça on dirait mutu na lembi. Na lobi na lembi. Na lobi na lembi. Mama via tayo pe lobi la tabana oyo. Nde oyo si la bimisi ne longi na ye. Asimbi via na libuku. Si la kitisa kama na mungongo ninga kitisi wana. Mama via ye oyo. Aotala. Ayoka. Message ni na relancé par banana ewana. Or, à la logique, bana mutu ba memi likambo sur les réseaux sociaux te. Bana déjà ba bunda na kana eloko wana bino bochesa bango na se alo bakeno bo protéger yango kaka botala boyebi malibanda te. Ya obimi na mobali ya muninga. Attaque notre bomba mais le cœur. Il faut kaka tiraillement ba guerre froide des ala cesser. Parce que ça na chroniqueur moko abima ki pona kwa koloba keno biso likambo to bimisi yango libanda c'est parce que ba bombo ba exagérer ki guerre na bango guerre froide na bango et comment qui on dirait que non et bima ba ola kisango na ba film na bango ba ola kisango na ba nini na bango mais biso ba tumsusu ba saki kidi ba mona ki yangote lokola bango ba chroniqueur ba yeba déjà likambo yango mais ba mona que non na ba tableau na ndenge bazo vandela baza na ba guerre froide moko boya makasi oyo ba okoka kaka te et c'est ce qui s'est passé à Kolobaka ba chroniqueur ba bima ba ko étaler situation sur les réseaux sociaux. Ceux qui te analyser. Bato bo condamné ce sont ba chronifuati parce que tant bino bo remarquer lo qu'on a dit ah ba non malgré que notre to boma ki moto to bi ba sala ka boye ba kenango boye po epesa te et lumba solo te sur les réseaux sociaux mais level ya kanda ya guerre ya kati et bima toujours et mon et zo sanini
bazo reflecter image wana eza penza bien te nini ezangaki ya keno bokota soki 3e soki 4e soki 5e loko eza musala na bino réunion ya no bandeko bobandi okenango mabe bobunga ifaye bosala ngo ti bongo te na bato baza mayele soki bino bo remarquer déjà que bano baosala déjà ezobima bien te ebima bien te ole akoya sur les réseaux sociaux akoloba ke non soki bozomona bango ndenge bazokende na ba guerre wana boye on dirait que non baza together te baza ensemble pesa en esprit te baza penza bien te on dirait ba guerre froide déjà c'est parce que Naomi abima vous êtes venu informer aux gens bino boye ba déjà di kambwana il fallait renouveler conseil. Il fallait renouveler conseil. Bo bengi bango sou bolbite yaya. Bo remarquer te que non libanda ba otimba déjà que non mabeza. Bo kokite boye nango siko sur les réseaux sociaux. Toye ko comprendre on ndenge za la kaboye. Tangu ba kenaka feti boye que ba bengi saka mutu boye te, ba sala ka boye te, c'est parce que zoka faire boye siko ko faire voir ba tu réalité, to bendi bilili to bi c'est normal. Bazana batiraement. Mais ezaki moment ya bino susu bo renouveler parce que pona iloko wana Naomi asala muninga na ye nani makolo brancard ya keno abima na mobali na ye façon bino bo conseiller ki bango ya koloba que non bobo mamoto bo sala boye bo kenango boye elumba solote sur les réseaux sociaux conseil wana ezaki conseil moko keno et kotika kaka moko wana te il fallait zala renouvelable chaque fois parce que ezami tema. C'est ça le coup la mutu moko akufeli mobali. Pour bossa la mobali wana eza facilité. Au moins ceux qui avandi ye moko bandi ko kanisa. Alors il faut que ça kana mutu moko ba no pese conseil na ba mama bossa na mama boy renouvelable. Il fallait des bino borkende ko renouveler conseil au bo pesa ka bango wana oba ba ndimaka. Pour ceux qui peut ba ndimaka te mbele inda déjà depuis kala. Parce que bino tango bope sa conseil wana il fallait na bino moko na ba conscience na bino elobake non ezaka moko ya kolobake non au grand jamais muto ki ko supporter tiraillement ba guerre froide oza toujours tala si la elongi ya ba bombo na problème na ba bombo ya ba bombo na problème ya ba bombo quel que soit nini beaucoup dans la chambre, beaucoup de choses. Quel que soit le problème, siko mutu ango peo ya zolo bakeno mama via eoyo abanjo zela mama via a lancé siko message yango fort yaya mama papa botala tabino moko akena ngo na loyenge source ya makambu boyebi me bolingi bobalusa. Et puis si là, est-ce qu'il fallait que le bakeno télé si déjà qu'on a passé le côté pour y aller côté les méla chroniqueur. Si la nani maman vie à ceux qui maman vie je sais pas moi à salinini à koki kotanga ba chronique fois tité parce que à ça ebi déjà que non télé si et c'est indélié vu que non à qui côté les méla bango. Ce qu'on a vu à la télé si nani a la raison ou encore nani a qui lancer message fort. Il y a protection ou encore il y a kolobakeno et kemabe. Et ça c'est côté laissé. Parce que vie à kenango na hypocrisie. A échappé ba chroniqueur ou ba qui na dikambo sur les réseaux sociaux. Alinga s'adresser na ba bombo. Oyo kutu bango malgré ba guerre froide dango ba bomba qui kutu secret. Bango mutu ba qui nango sur les réseaux sociaux. Elle a dévié ba chroniqueur pour ba yela yete. Basi baela ki mama telesi. Est-ce que ce tobito raisonner le quoi batou? Est-ce que vie a pona olubata pour la likamba ba bombo? Olubango sur les réseaux sociaux? Je ne pense pas. Est-ce que likambango ndenge bardé awao? Eza ba soi-disant ba bulawaiwana te. Si la toi aussi ce qui si là vie a peut-être eza capacité eza passe. Façon zo kena conseil na ye eza akoba keno boyoki si SB Sony chambre o bozo tinda bango ba kende ko kota quel que soit
oza wana nakende kuna te nakende kuna te ezaki moment moko ndenge bokutani na sila ngo wana ovandi sisila si vraiment oza na besoin ya sila musala ne continuer musala ne kende liboso virus eza ebele ezalaki moment oya na loyenge te naza na problème na babombo eza moment sila ye wana vandi wana mama ye oza deja na kombo na minute oyo toyebi keno boza neti mibale na Congo wana bachaîne na bino de level au moins na minute oyo kende nango boye totia nano barrière tokanga na madusu mosusu oyo eza propreté bana na babulawa yo bamemi likambo sur les réseaux sociaux te okoki kotanga bato oyo baye na likambo sur les réseaux sociaux te okomi oza na likambo na babombo quelque chose eza problème okota na chambre bana basala eloko moko te. Tout ça c'est pour vous dire que non, si la elle est toujours mal accompagnée. Au moins, ce que vous savez, le sentiment, vous vivre na batu na sentiment, vous appelez le comme alonga te pas batuana. Si là, elle est au bout, non que le bas. Ata ma ele na ye. Côté le manaï kaka, mama via ye oyo. Aotas ko mama via, apé sa message na ba bombo na ye. Ba bombo ba sambu siote yaya. Po yebi déjà musala na bango. Opesa pe bango conseil ya koloba keno erreur o se répéter souté bokenango boy. Adressez-vous na ba chroniqueur na bino. Bo s'adresser na ba chroniqueur na bino. Bo s'adresser na ba chroniqueur na bino nde ba bebiseli bino msala. Parce que si là, eze loko asikate, mama waza na bana na ye, sa koyeba mouvement ya bana. Akoyeba façon bana ba otambola. Mama koyeba bana nga babandi kindumba, mwana nga bandi kindumba, mwana nga za bien te, mwana nga c'est comme si abandi zemi, mwana nga boye. Oui, mama yebaka. Via koyebisa biso keno ezelo kwa sika ya koloba keno Naomi abima na mobali ya nani ya makolo branca. Je ne pense pas. Eza moment ya koya kotelemela bango te parce que bino déjà boyebaki di solo. Oyebaki. Eza moment ya kovandisa bango na se, kovandisa ba chroniqueur na bino, kovandisa musala, bobongisa musala, c'est tout. Bo memela batu distraction au bon niveau même la distraction comme même la bateau distraction te mama via ye oyo ya mutu alembi ya mutu alati soni ya mutu bomoni kala omona keno aya azane na soni te mutu makasi ye wana na matanga ya mama boli ye wana sayibi kena no Naomi abima na mobali ya makolo brancard. Moment wana nde, il fallait afficher Sony oyo. Mais, abomba ki yango balinga ke bima libanda te. Mais bo zwango na sens que non, likambo ebimi nde siko libanda. Siko le kwa likambo ebimi libanda, to sala nde ni to bongisa. Boya kokosa public te. Banani ba mimi likambo sur les réseaux sociaux. Quel que soit problème, ma vie a openza mbalimbisa. Quel que soit problème, bo kota na chambre. Quel que soit problème, likambo bima na mobali ya muninga yoko supporter ndeko saka na mobali no ndako wana oyoki peut-être camarade no bimi, te kaba baba faire oyo. Tout ça manque à sagesse. Quel que soit problème muninga bimi na mobali ya muninga. Quel que soit problème ni nango zulingo lubana. Conseil nini olingo pesa batu ero via. Conseil nini oyo olingo bimisa na minute oyo bakeno quel que soit problème bokota na kati ya chambre. Ya. Na ba artiste comédien ndenge zawana. Combien pe oyo peut-être pe osolola na bango te o sangisa pe ba producteur bo salaka bo to yo kakao. Non, poto zongisa mutu na nzela.
na ba artiste kuna Maxi Bondowe sabimisa ka ebele ya yo koloba ke non na ba artiste comédienne nyonso solaka na bango te eza na misusu pe bosolaka te po likambo kaka ya mobali oh boye boyebi ndenge bokenda nango. Moi je ne pense pas que non vous êtes aussi mieux placé à conseiller bana wana ce qui que non et là qui conseille si la ce qui a na vision de loin lorsque kaka mona ki ke non Naomi abimi na mobali ya makolo brancard il fallait le battre non Naomi please pourquoi écarter na groupe l'effet anima qui ko garder l'effet ba vandisa ki bango na se l'effet ba yebisa ki bango ke non ba kotisi bango idéologie mais il fallait s'attendre que non un jour écobardé. Moi si nanu ata moi si nanu soki azana mobali na ye libala peut-être esili mobali akei kotoyo moi si pas kei kotoyo jour wana ezala kaka totala ki filme moko awawa mama mama komone suna ni susu mama Esther Ngalasi oyo apiniraki nani nikita ki kozwa zemi pa nani epa akina kozwa zemi pa nani apiniraki nikita wi ake ko pinir nikita ki kozwa zemi ya grâce mama Esther akotaki na ndako ya papa Serge akotaki mama Anite mais elle souffrait avec Anabazoua Azoua maman Animbanda dans les vins comme ça. C'est pour vous dire que non, et l'on kaka. Il faut que mutu moko zana level moko boye conscience moko élever sagesse moko likolo pour comprendre que non awaya kenda moi ngani nazo konza sikoyo. Ou encore oyo abimi na mobali nanga. Abima na mobali nanga. Une fois soki kako moni boye mbala moko histoire wana ezongeli yo. Kanda mbala moko. Mais le coup la boza batu boye bisaki bango ke no bo chaka na se pona elumba soloté sur les réseaux sociaux. Donc bosuka ki mayele ya koloba ndenge bosolo ki na bango na bokanisa ki no e kende éternel e ko tika la bongo te. C'est ça les retombées. C'est ça les retombées. Bana batu bonini bango te. Boyeba ki no bana na baza babula wayo. Boyebi etamboli ya bana wana. Bomela bango mbondo te. Kota le longi ya sila o comprendre que non sila ayebi bizaleli ya bana na ye ayebi. Skolo kwa ya kenaki yango na loyenge bana nanga babombo sambino na okokate pasi na bino eza pasi na ngai kindumba na bino eza kindumba na nga kibuola wayo na bino eza kibula wayo non c'est ça non. Donc atikeli mama vie à parole mama vie à yeoyo loba so lancer message non. Une bonne mère a continué à toujours protéger bananae. Maman vie ko bima na lobi que non a un problème na ba bombo. C'est-à-dire que non ba ki sibino soni. Na makamu ba o sala ya ko nier ezate. Alors ezapeli likambo moko te que non il faut ka bo bima sur les réseaux sociaux te. Eza likambo a huis clos. Pourtant bozo bima boyebi combien batu batala kabino te boyebi combien o ba apprécier kabino boyebi combien oyo ba oloba ba comprendre c'est-à-dire que no bano batambola kande mabe ba bombela ka bango ko bima na bino tambo bima et ça la propreté ezo bimisa bino ezo étaler bino kitoko ya que no bo garda ka ba bula wayo ya ba bombo na problème na ba bombo. Il y a pas bonbon, mais un problème, il y a pas bonbon. Quel que soit nini, beaucoup dans la chambre, beaucoup de choses. Quel que soit le problème, Tala, ya nini ya malunga lobiwana. Si la PCP problème, a PCP onaniana aloba. Tala ba autorité moko bandiko, bo si la makapeko. Et j'ai vite compris que non, vous êtes des éducatrices en masse. Mais vous êtes censé penser à cause de la tête.
vous a censé éducateur ou éducatrice à masse, il faut avoir un level de sagesse. Éducateur ou éducatrice à masse, il faut avoir un level d'intelligence. Bon, mon adenge film au Belgique, ba film au total qui pas Belgique, ta au total mon vouloir m'a conquifié au yo. Yaya, ça prouve niveau ya sagesse à mutu. Belleville, elle est mieux placée à cause de la éducatrice à masse. Vous avez accepté à regarder bango ba obime o ba ndumba nde musala na bango basalaka. Siko bino bo bande o s'attendre te ko barde te bo bande o s'attendre na nini et barde les vins tirés il faut les boire. Et ça fait ka ndenge tozo fula bo bima ka ndenge bo bima wana comme ça mokili eyeba façon oyo bino bozalelaka. C'est-à-dire que non, ndenge to mona kasila bana na ngai botambola bien yelanga ba papa na bino mibali na bino ezaka ka flatterie sur les réseaux sociaux. Tale longine ndenge accusé que non, elle a mal au cœur. C'est comme si azolingata ko loba te na likamwango mama si la loba mama vi aye oyo na mawa nyonso. Bozwa autorité ya côté de la ba chroniqueur na bino et ba chroniqueur na bino pe ba yeba ki likamwango ndenge nini. Ça aussi bolinga ko échapper ba chroniqueur na bino po banga keno ba matsa bino miniati ba ya ofinga. Parce que télé c'est wana silami abia ko ya ko fula ta ya ko fula ya zana succès ni na zanango succès ko finga be landa abenya ngo succès. Mama via oyo mama via pesa bano conseil na lembi ma ouais ezika et na otali longi ya sila au mona que non elle est donc aza affecté na likambo. Bana batu baza na problème te. Si la andima ko zo bana wana ko zana bana wana ezate que no bana baye to lo ba que no bana na baye ko bébé pas si la te. Bana wana baya déjà ba biba. Siko ici la accompagné ka bango. Aola le la makambu oyo parce que elle pouvait aussi koya ya bana wana ya nzela na bango mabe ya kibula wayo. Elle pouvait aussi ko zongisa bana na normal. Akokite, c'est-à-dire que non affûté. Yango ezola le lae. Si elle était une bonne mère, ce qu'elle a qui encadrice beaucoup encadrer ou encadrice nebo balubaka. Il y a bien bana baye aibida ba bandumba. Bano baza déjà bano bakata singakala bano. Il fallait na laisser aller na bangote. Il fallait une autorité moko boy. Il fallait pas comme ça bango ba master na ye. Il fallait pas la ki sa bango bolingo ya bolingo te. Yango bomona na loba keno azana manque ya ki leadership na kati na ye. Bana na ba yebi faiblesse na ye. Loko ba yebi faiblesse na ye akozana un moté. O na yoka balobi keno azawana ayoke la ka dani makolo brancard. Mabe moko ki ozala soki makolo brancard wana o babenga ka chef wana soki kaka bengi yenda yeba ko maîtriser siko sila. Siko boye bisanga. Soki azo sala ki ndumba sila okoko oluba. Okoka te. Aolingani kaka protéger. Bobi yazala kana un mot ye penza luba akwe isaka penza boye. Siko sila aloko kakate parce que alinga toujours à protéger pour azala pembeni na ye. Aota la avantage nga pe nazana fille moko boye non. Oza éducatrice ya masse.
soki nzambe apeso bato moko boye pembeni na yo linga bato wana soki bayeki na mabe obongisa bango lokumu ezongela nzambe nzambe okanisela yo. Oui, tokoki oboya te mutu na mutu aza na vie na ye, vie privée ya mutu bakotela yango te, mais otali vie yango ya vie privée ya mutu, est-ce que eza ya bien to ya mabe? Mais soki ya mabe, juste un message. Moi nango soki otali yona makolo brancard wana, ye ba vidéo na eza kaka keno azo yakisaka batu sima, ndenge azo tuntuka zoto yango sope ndenge nini. Ya. Oza koteka nzoto na réseaux sociaux. Si réellement on a mobile. Parce que ce que vous avez mobile, na façon ya ba vidéo, na façon na koloba, na banini, okosala ke no mokile peso respect. Moi nana makolo brancard yaza mona monte ke no ya kotala ka ba vidéo na tu vas te dire que non o bulawa yo. Respect zate ya koloba ke no o aza moi c'est mutu moko jamais. Jamais. Makolo brancard ndenge azokende wana nazongisa nanu bino napesa nanu bino konso bien na ebisaka bino vérité bomoni tumba ya Gabi wana ya moment to otala ba film ba CD na ba cassette ya Gabi makolo brancard azodenda te azotuntuka te tumba bande ko boyebi tumba te na ba ces années là mais bota lelo tumba bota nzoto tumba ko tuntu ko abane ko tuntu ka mais lelo bota la démarche comme s'occuper ya ndenge nini tozo e bateli kambango nini biso to opesa ka bino exemple ya tumba o makolo brancard chaque chose a son temps parce que ce que azaki mwana moko boya koloba keno azala mobali moko à partir de la vidéo nae à partir donc au bimane nenga bimaka au sentir que non awa avant moi c'est mutu si tozo mona ta banani banana biso mususu to mona bazaba neti bageti ce sont des femmes mariées no yeba kutu même pas te que non mona azana mobali to azana mobilité donc au chabino confusion ya batu ba benga ta batuna ma topé mona nazana mobali. Ce que tu as dit, c'est que tu as dit que tu as polé soi-disant. Si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit problème na mobile de mobile nini ya za na mobile moko mo sa mobile moko amona naka nzoto wana eza nzoto mobile na ye aya abaluka boy na mobile yango pe moko wana amona tabi pourquoi tu fais tout ça c'est mon corps qui kosala ngo bongo te. Mais tant que la la kisiboui, mais on la kisazoe azo ko nanite ko bipé batout. Ce que bino bo lingato réfléchir en ndengeni, otiki mukongo no so polide. Si mana soko ozo tambo ozo tintika ngo so pe ndengeni nyango makolo ngo boya olobisanga makamu suswa. Bo asime, si la na vie bo asime bois simé bois ko ambrier bato awate biso to continuer kana ko fula via ye wana pa bimi nini ya malonga lobi elle a échappé ya ko mentionner comme ba chroniqueur parce que ce sont des chroniqueurs de ba mimaki likambo sur les réseaux sociaux ba bombo baza na problème te bino boye ba ki likambo keno ba sangisa ka bibali ba sala ka boye ba sala ka boye boye sa bango keno bo bomba likambo ebima libanda te po elumba solo. Tant au moment qui que non, mi tema na bango comme susu ko yinda. Mais il fallait qu'on soit bango boko tsa bango susu na chambre kuna bo solo na bango bo no bo dossier bo dossier bo banjo ki na ngo mabe. Quel que soit problème, boko ta na chambre. Comme ka moi sina mobile. Yo ko ba ningo za na poto na ba artiste comédien nyonso yo banda carrière. Obeba na bango te likamba mobile. So yebi ndenge pezaka. So yebi ndenge kendaka. Ce qu'on conseille ni no pesa banana. Ma beza parce que vous sangisi bango so moi déjà ba sangisi mobali non botika bango so ba usolate so yo pesi bango nene sur scène papa esi o akangi bo akangi esi de ke na bongo bo bomba likambo mabe ba bombaka mabe lumbaka bo ndenge lumbi bo bref na chité na komi na kende nga siko na promotion
Lobi totala qui 13e, hein? Épisode Nabiso na film et Nabiso ya Mon vouloir m'a concufié. Mon vouloir m'a concufié, to landana no moke et puis na ozongela bino bandeko. J'ai su à quoi consistait le travail de Zaki Lubana. Ma colonama na katanda koti kalomia tante. Mais ces deux dames n'ont même pas eu le courage de me défendre. Elles n'ont même pas eu le courage de dire la vérité. Madame, d'accord, boloba. Mais boyebi que na sala moté, pourquoi vous défendre la tête? Pourquoi faut que batu bakanise na nga mabe pour bino bogani ni? Tu sais quand tu fille des chances ni ba papa na ba wela ki na ba ko te pe na makasi. C'est ba yebisa ki biso. Ko tikelo bana kimia. C'est ba yebisa ki biso. Basali mabe neto benga ete. Donc voilà un peu madame. Je ne sais pas, vous venez de l'entendre, bagagner peloté, basu peloté. Mais peut-être plaisir, moi, avidité, caca, peut-être que Bakanissé va gagner moi $100, moi $50. Je ne pense pas que même en termes d'argent, vous gagnez quelque chose. Bappé, c'est bien combien? Toujours à papa, on en a moins. Bappé, c'est l'eau. Ma bonne, ma casse, t'attends, na ça trop colérique. Na c'est pas une naïve. Voilà, madame. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Est-ce que mon bal en avant dans la web n'est qu'au consoler pour moi quand on sonne car c'est pas obligé de tomber en fait maman ok à ça peut mon bal la vie non mon bal va faire vie dans l'eau et là à ça mon bal la vie n'a été vous reculer dans l'eau on va pour les secondes là qui sont de ton maman et là tout ma tête on va me faire mon peine maman na lobby na pesi mutu parole donc si la fille a yé a fait rapport na vandi kimia pour na bino linkolo bakenga na pesi bino notoriété à pour répondre. Maman t'as na l'été faut donc au reculer et puis tu te tais. J'ai reculé. Pousse ta sac. Musalo la sala on a forcé mon putain. On a banda musalo na força mutote na pia bino awa na engagea bino na força bino ti. Boyaka awa boyebaka ba clause ya ndako oyo. Vous avez gâché la vie d'une dame et puis aux hommes dimozo lo baso kito yebaka mutalobi bien que quand elle est venue ayoka qui communiquait en dans la photo elle pensait que c'était peut-être secrétariat quelque chose n'a pas signé parole babi soto salam salo to mona que c'est bon c'est fini to tika mais maman tika ba photo no ezana carte ici c'est chez moi na kota ba photo telle que longue ba photo nanga kasi mama ngapi na mona ba photo ni comme misé le comme monyo so ko ya office muchopi azal photo ni za misé awate maman s'il te plaît na permetta bino bozwa ka ba identité na ba numéro ya ba téléphone na ba photo ya ba moto azal consciente na eloko ya sala awa et wana photo muchopi po oyeba et puis base de données nini oyo te photo na eko bimati lo ba maman lo ba pe maman na kona kolongo la photo album esala moi yo omoni sans avis nanga azo décoré donc yopo na yopo place oyeza la place c'est la photo de cette fille. Qu'est-ce maman il va photo sur batie ba longo la fais attention maman eza ba photo monsieur ba kusala que naibisi yo faites très attention. Vous avez gâché le mariage, la vie de cette dame. Maman za mobala vie na été mobala linga yo sikoyo wapi mobala vie na yo sikoyo mobala vie ko bando bando fandela nga awa batebele bayaka a bazwaka bango yo moko na bazwaka ote ko mobala vie photo na maman so lingi lobi kaka to na bengi na minchu batinenga ba photo na ba photo kitoko maman bomoni na tableau oyo c'est méchant hein na okeli keni mawa je crois que Kolo agence oeza Anaïs ce qui nous a maté au kiko touché mais boyebi keno eza kaka trouble qui trouble awa parce que ce qui peut-être Anaïs ou encore Fatou ou encore Muchopi pe na omona nzazo vuka muninga na Fatou Muchopi pardon ao vuka penza muninga na Fatou. Alors et ça dit que attaque non
Anaïs akobima ake ko lobela ko peut-être ko expliquer pardon famille à Ada ou encore ata nani Muchopi ou bien Fatou bake ko expliquer na famille à Ada ya koloba non atika photo mais sala yango te ba relater histoire vraie ba relater bango histoire vraie o eleka ki pa Keni. Et bima pe quelque part on dirait Kenya kuna pesi bango mbongo baya bongisi la e. Et ba o mema makanisi na bango musika parce que photo ezali na kati album. Et tango ba bengi ye ayaki pe. C'est-à-dire il y a à boire et à manger là. Le message fort au Bellevue abimisi wana eza ya koloba ke non basena oba travailler kuna na guest house wana baza mitema mabe ba oyeba ko protéger batute. Et na sepeli na eloko moko oyo Anaïs alobi ke non ba photo pona kotia photo identité ya mutu na kati ya album il faut la personne pe azala consciente ya ke non nazotia photo nanga awa tango nazotia photo nanga awa ami yebela ke non c'est tout le monde bakoya ba omona ye. Vous allez vite comprendre que non Muchopi abomaki abukaki mibeko Muchopi abebisi musala nakoya pona likamba guest house to continuer na kota la film ango to mona ndenge okende mena yokeli Keni mawa libala mutu eke boy ake pa Ada babengani lokola mbwa. Pardon, tout continuer la grande famille. Bon, aimez vidéo et bon partager s'il vous plaît. Est-ce qu'elle se rappelle au moins le jour où tu vas dans le salon, maman. Tu vas dans le salon, tu t'es dit toi-même au lobby boye. Obandaki ko raisonner jour au botaka au simba ta mwana oyebito ko banda ndenge ni ko simba wapi ko sala nini nana ko sokola couche na ko sala boy. Tu le disais devant tout le monde et tu as dit que ta soeur, ta grande soeur a pris soin de tout. A pris soin de tout. Et puis aujourd'hui, tu veux te comporter le coup la mutumo ko aza na ingratitude envers la personne dont tu t'es naïe. Ni na munene. Kitoko. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Eloko ni okoloba yo zaki ofanya na ndaku ya na ke itino pitake la na mono pitake oyeba te kola na mono mona osa fièvre oyeba te ke moi comme na fièvre comme 40 oyeba tate nyo tout carré donc lelo siko ko yo siko bimisima papu. Ta grande sœur n'a pas seulement pris soin de ton enfant et de toi sa mère. Elle faisait tout pour toi et pour l'enfant. Mais qu'est-ce que tu veux nous expliquer? Donc je suis folle. Donc ta grande sœur est devenue folle. Il y a un téléphone, elle est devenue folle. D'accord, na été nani. Nyoso tozo salozo la ta kitoko zoli a kitoko vandi bien. Chambre no soko to kata chambre ya bourgeoise. Chambre na. Moi no ba do tang c'est quoi la chair. Oh yo moko na mobalo akima sundo na zemo ebi tatate. Tata na moi bâtard mais ba bomba ba to couvrir na makila blaise. Boni boyeko. Et puis mon doit couvrir la retraite, c'est la grande sœur. Oh le ils ont manqué respect. Qui est cette femme-là qui peut accepter de prendre des responsabilités? Il y a un enfant, il y a un papa inconnu. Papa inconnu, à suivre soin, à s'occuper, tout. Qui est cette personne qui peut le faire? Nga na mutali bon mati bino bomi tout na te mutalaki ala muki abina lingio suna ndaku na ngate. Donc, ali ngio na politique na yo yango ba lingio te. Yango na biso so ba bengana na ndako. E pa na ko tchaku tu makolote po okoya kuna te na ko zoya te. Akoma impoli du jour au lendemain. Donc, pour jamais à réagir sa question qui est comme moi et ça là qui. Mais bima que nous sommes na yo. Comme ni o meli wa. Yango comme mon camarade na yo. Bima que nous sommes ndako no que nous fana po pa ko ya te. Regarde même sa façon de parler. Mutu jamais à Koma. Mais c'est Solange, arrogance. L'orgueil. L'homme n'est
bon, c'est la société qui rend l'homme mauvais. Donc c'est ta grande soeur qui t'a rendu mauvaise. Il est fini. Ce qui est sûr, c'est quand on tourne bien que nous là n'andako non le matin. Tala. Oh le matin quoi? D'akuna yo. Oh bah ça les époque pour le modèle aussi comme il y en a Karine Royo kana. Et quand tu dis que n'andako oyo ko le matin parce que toi tu es qui? Tu es qui dans cette maison? C'est pas moi qui ai créé des problèmes, OK? Nasali nyonso na bi nyonso na similier pour na luka kimia na ndako. Lokola yé a besoin kimia te. Arrêtez de kana. Yé wana nani? Quelle politesse? Yé wana nani? Yé c'est qui? Ta grande sœur tu dis yé? Ta grande sœur nous le bailler? Yé fini. C'est sa maison avec son mari. Si elle prend la décision de te chasser de cette maison, tu sortiras. Et ton enfant, et toi. Et puis quand tu vas sortir de cette maison, ne viens pas là-bas chez maman. Ne viens pas là-bas chez maman. Ana mobali, OK? Boyo kainga boyo kamate. Pona na mwana bata, papa yebante lote na venir te na lote. Menga avenir no bimate. Kwa bezate, mais boye ba que. Avenir no bima ici, mutolonga nga zate. Bandeko bo comprendre nini awa. Est-ce que maman Milo na vini ba réfléchir de quoi bato? Est-ce que bazo réfléchir de quoi la bato? Bango pona bango ba moni que non, Davina a komi ko manquer Karine. Et likolo nango eza même pas te que non et indeli Davina na ndako a libala. Pona koloba ke no yo baby si na ndako libala na yo kuna kozonga kosala retour Robert Kaite. Ezo yinda nde na ndako ya grande sœur na ye. Oyo si eza normal ya koloba ke no loko yo simba pena ya yate na bima na zongi pa na biso. Mais maman na grand frère bazo boko zongi pa na biso te yatika la kaka kuna. C'est quoi raisonnement na bango ezande nini? Maman oki ko raisonner te ba libala leki on dit leki ba oyo kana na yaya te na protéger na oyo azana libala tika la kuna yo zonga na nuboy à la logique. Parce que Davina petango zo ba ke no nga na ko bimate. Donc ba okokate, c'est-à-dire que non eza eloko moko boye okoki même pas ko réfléchir. Ya neti oui vini na mama na mama Milo ba réfléchir ya koloba ke non Joyce wana za mwana Blaise. Wana penza Tokyo loba Tokyo que ne midi à 14h te. Joyce aza mwana ya Blaise. Parce que boyo ke loko Davina alobeli mama. Na obima na ndako te parce que j'ai protégé mariage na ye. Pour comment lelo j'ai protégé son mariage. Alors nga naza na place na okinditi. Mais ezaki déjà indice. Ya vini mobali, omoni mibali azalaka sima mama likambo ya mama elle moko raisonnement esotaka. Vini soki ezaki souple que non, tu as protégé, comment est-ce que tu as protégé ces mariages? Ya lobia obimate azawana. Siko tokoyeba netinga déjà na opesa na yeba te na oki ko loba te parce que tant on loba ah belle vieille ko balusanga le sous po ya comment balusa biso on dit pardon parce que Karine si elle est consciente ya que non kopana basala kina Davina elle ne pouvait pas ya ko bengana Davina ndenge zo bengana Davina. Parce que jusqu'aux preuves du contraire, moi na wana aza mwana ya Blaise. Parce que danger ezokoma et que zala et que koma pardon. Ya Davina soki fungoli misute. Karine ndenge sa simbi ma mwana na na maboko boy parce que azo benga na Davina na mwana na ye. Oyo Karine elle est aussi capable ya otiela mwana wana poison. Je vous dis, danger est ça. Parce que alingi komona sous Davina te, vi que no Davina bimana mobali nae. Abota na mobali nae. Soki na futur, toyebi que non. Davina abota na Blaise. Vous les femmes là, pourquoi ba Karine Yamado? Façon na oye la bino.
façon na oyela bino ezalaka abongo te so ezala bongo na oyela bino manque ya patience manque ya koyeba grandeur en Nzambe po ekene okoma na level moko bandeko nayebi te na kati ya Bible place balobaki no mwasi oyo aboti te aokota lola te ou encore mwasi oyo abali te aokota lola te. Et qui vous a dit que non, garantie à l'ibala pour vendre à l'ibala, il faut qu'à robota. Oui, mbasi combien oh ba bota. Mais mi bali mal à la tête na kinduma libanda. Tokoya. Franchement tokoya, ezalaka ni na réfléchir te. Mais Karina qui na mabe, elle va regretter. Tableau ya Karine, ils sont trop fragile. Na oya to retoucher ba couple place wana. Alors la grande famille ba bon dimanche, je na beti 6 minutes ba kubolimbisa. Ermo na oya. Bisous là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.